va faire chanter les parties. Maladie aux autres, on biso tout est bien. Avant tant yo zaki on a 5 biso te ba de quelle partie la maladie. Azo maladie tant on a théâtre. Donc on est là parce que yo il sortait quelle partie fani tranquille ça ne fait polémique té. Ane sera polémique té alingane ba problème té tika zani mutakimia. Tika li partie ça mutakimia. Donc comment faire chanter pour y appeler son bongo. Moni o nyoso ya pona li parti o sex tap nyoso to ebima tango non to ana koni li parti samba déjà donc ana iloko moti o exception li parti o ana iloko ti na maladi to yebi ka fa maladi maladi wana ngolo ba wana to yebi ka za na ngo azo on peut pas me théâtre tika li parti te lokana mbonga kushimati moni boye tika li parti ça mta polémique te tika li parti bela maladi ya mikuwa li parti bon nga li parti to bani depuis et donc ça en même pas si pour ka bilo kwa boye et puis na ça laisse non nga li parti depuis kin longtemps avec na donc na lo pori wana na za ko kini li parti azana tuber ya mikuwa etungisaki makasi ya makasi. Donc, comme on a zoba, le comment ni kazo les canaux TV, na réseaux sociaux, à vous appeler na yebi place à zoba malade, c'est vraiment et ça n'a pas signé la montée. Et ça n'a pas signé les comme ça que pour l'ioté au l'importance na montée. Moi je suis souffrant comme ma casse. Et mon coton yeba zoba le comment man que bazo comme matabalo babilo. Oh bon, il faut qu'on mette à la place à monter. Ni pas à prendre vie au thé à prendre passion à prendre plus maladie au thé et comme il est là nous nous t'as na mikumane na kwa na yemi na fille il kambwana et tungi sakali parti depuis parti na banda ba ben oui banda to zaki ba jeune na ndenge ko ya pe ba poto bandi ko nyokola a kota bo pito surtout a pe na poto kota bo pito nyokola mani mpona na tuber wana ya mikuwa sida balobaka sida sida na o manika na programme sungela kai mo pe manika donc na Congo toyoka ngandeza na babalabala kwa sida na babalabala mais non mutunyo surtout même ba biso pe tout ça ba mukulu pe mutunyo ça na passé na mais li parti azana sida te exact tuber ya mikuwa non ba période non na iba za ki vers ba 2002 2003 a kota hôpital a wumela mikolo bele exact tuber ya mikuwa na mte dérange kai donc il faut na mwana non abotate encore balitumama bali bakota kina kati azana libala pour l'instant bakota basa badécouverte badécouvrir le secret d'état à suivre Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bandeko babolingo lelo mokolo na poso oyo toko beta to pe toko banda ko beta masolo ya politique pe ya art. Ya ba artiste na biso comédien bato bulu yeke ba video mo tamboli na TikTok awa ya ndio na biso li parti. Au fait ce que j'ai compris ezali car ba tiktoker ba blogueur beluka makambo ndenge bazala lalela mugi azangi matière arumo luka ba problème na ba vie ya bato bandeko ba bolingo Denise li parti tantine mo bandeko to yebie asala théâtre kala tongo aya pe poto kala mwana bato mama ya bato tantina bato alobaka na ye te toyoka ye na problème te
mutu moko alali alamuki bandeko abandi masolo o maladi azalaka na maladi yango soki nini apparemment Mervyn mutu aye kobeta yango kuna pe manike munoko efandaka te bino boyebi so sa afutu ngai nzabe so asi abendi milinga ematie na mutu eziki azanga maambu te na maambu alobaka so mpe azwa yango aimagine yango kote nini bandeko aye koyebisi kosilanisa Mervyn atika makelele parce que maladi ya lipati bango bayebi yango tongo na ndenge banda na ndenge kotela en tout cas bakongole babata baproblème bandeko bozela natina bino boyoka na manike et puis après boyoka camarade ya lipati o aye kodefendre to mpe kolobela lipati koloba mpona moninga na ye o akoma ndeko na ye esalaki epasi koyoka manike aya koloba babilobela ya motindo aboye talanga susu nake na nini ya voilà yango video nzo ande posa kinga na zo ebate toyoka na manike toyoka manike nana Mervyn ozangi moto affaire chate lipati maladi ozoloba na bato biso tutu oyebi yango avant yo oye ntango yo ozalaki no na ba5 biso toyeba deyaki lipati yaka maladi azwa maladi ntongo na théâtre oya neloka sikoyo oyebisa mama oyo anesera polémique te alingani bapolitique te azali mutakimia tikali pati aza mutakimia donc okomo faire chanter mpo ya pesa mbongo omoni oyo nyonso oya mpona lipati o sexe tape nyonso to ebima sexe tape lipati ebimela lipati asambwaka deja eloko moko te oyebisa biso ya lipati asambwelaka wapi maladi toyebi kazaka maladi maladi wana ngoloba wana toyebi kazaka nini nango azwaka mpe pa muta théâtre tika lipati te luka na mbongo akushimati mboni boye tika lipati aza muta polémique te tikali donc Mervyn azoluka mbongo accouchement na banzoto ya bato siko lipati asali ye nini yango mpenza Mervyn lipati asali yo nini mpo yaka diko olali olamuki kobeta masolo so mpe ya maladi ya lipati siko manike susu azalaka so mpe alotaka makambo franchement c'est pas possible c'est pas normal ça boyoka moninga ya lipati. Oui, bonsoir. Oui, namoni okomi olobi lipati abe na maladi ya mikuwa lipati bon ngai lipati toyebani depuis ezosala même pasi koyoka babiloko ya boye et puis naza non ngai na lipati depuis kin même temps azalaki na ndako na lopori wana nazalaki kokende lipati aza na tuber ya mikuwa etungisaki makasi donc komona zoba lokwa manike azoleka na tv na bareseau sociaux akoba mpe nayebi place azoba maladi wana c'est vraiment esalanga mpasi mingi na motema ezosala mpasi mingi likambo soki okweli yo te okoyeba importance nango te mwa mwasi nasufraka makasi ere moko ntango yeba zoba lokwa bamanike baza komata balobaka babilo oboye fo komitshana na place ya motu lipati apona vie oyo te apona mpasi oyo te apona mpe maladi oyo te ekomelana moto aza na mikumba nde nakokwa na ye menaka na ville likambo wana etungisaka lipati depuis lipati banda tozalaki bajeune na ndenge ekoya mpe bapoto bandi konyokola akota bopito surtout ape na poto akota bopito anyokoma mingi mpona na tuber wana ya mikuwa eza yango sida te sida balobaka sida nachana pose bandeko pourquoi nga na ye kolobela yango na nga nabetala nga yango kara pourquoi na ye oyo auti ndeko auti kointervenir aza boyoki ndenge alobi na beso na bandela makambo alobi tala moninga lipati bakoma neti bandeko me na kamwe na moni na bacommentaire bato mosusu bafingi oza moninga mabe o aza moninga mabe na ndeye nini
bazo sambwisela ye camarade na ye ke azalaka na sida eza sango etambola pe etambolaka yango manike muto bilobela ye koloba bilobela ye ayoki yango esali epasi connaissant ke moninga na azala na maladi wana te mais asali mabe nini nango oyo asali mpo bolobaki na moninga mabe falaki atika ndenge manika ye koloba bilobela e bato mpe bayebi bongo baconfirme ça tombe bien nzambe ayebanda justifiera bato et ça tombe bien naza pe na compte monene na maya ya partager vidéo effectivement je confirme li pati azala na sida te azala na problème ya maladie ya mikuwa nga nayebi yango ça fait 2 ans muto abeteli ngango nanu muto abeteli ngango ex topeli kango na ye ya kala te o bakabwani bakala penza te bon opesa ba précision te parce que nayebi position to pe via ndeko actuellement te ikoza ata mso aza na moto moko pembeni na ye ya ocréer bamaka misusu mibali bazala to baincompréhension ya ozwango mabe to mpaka ocomprendre nga malamu te et en plus la personne c'est un pasteur nasira olanda video papa napesi yo mbote akoseka mwana ntango akombona eza te bato bayebi ye mpe na tiktok awa parce que amata mpe na mwa baémission ebele mais namoni depuis abali aosala baapparition mpenza susu tro te todiskite nga na ye nga na bisi ya dadi tika nanu boye abi na nga grande dame écoute moi ma fille parce que papa epa na ngai abi na nga yokanga nga papa na yo lipati azalaka na sida te soki lipati aza na sida nga mpe fona aza na sida abi na nga lipati ya chéri na ngai ya tongo tobandani na Afrique toyekoki ya voyager tokabwani ndenge ezalaka kaka na poto ete yokokutana tokontinue bolingo ayebisanga kutu boye alobi na nga ye utu moto ayebisanga ke lipati aza na Suisse nga nayebika lipati aza na France nga nayebika lipati aza na France ayebisanga te lipati aza na France te lipati aza na Suisse abi na nga nauti komona ye récemment na bete tour mo na Suisse tokutana ye na ye wana ba 2 ans passé abi na nga boye alobi dommage que akoma na moto bien que na babalani na moto yango te epunga mpe na banzela nanga misusu parce que ya tindaka tanga mpe na bana kopesa badetail kilikilia ye mpe na mwasi esimbaka te mwasi azalaka nekala etato bandosolani wana azali mpe na marie te actuellement ndako tobala abi na nga so nazali na banzela mosusu te na nga na bala fille wana ngai pesi bon alobi wi ayebisi nga grande dame bandeko bolimbisaka na eloko na koloba bolimbisaka na eloko na koloba mais na koloba ngo bien mpo eke bien nasira oseka abi grande dame na regrette kaka ke circonstance permettre te en tout cas so bala lipati na nga na bala lipati nga bia bon abi amosi malamu non seulement ça abi omoni lipati ba gère basio est-ce que boyebi ke il y a de ces genres de femmes ngonga na mikolo bango rapide omoni basi musu baza neti biloko en fait moi sinyo ça biloko skoyo ezana ba biloko misu ezaka wapenza na nzala mais tango tshena munoko boya appétit esili mais ezana bana basi misu ezana ba biloko misusu ezana biloko misusu uzali na nzala ta musu penza te mais tako banyo tcha lutu moko epesi appétit nzala pe ye makasi olia tellement bilongo leki gu neto kata te okape esali libumu pasi alobi lipati ya bongo abi petit wana so ozwi eposa otike ezala te je vous dis vrai nzamba likolo azokanga to seka bwana ngo ilete alobi te azala na sida te mwana mwasi wana ndimelanga moto afaire chanter lipati maladi ozoloba na biso tutu oyebi yango avant yo oye ntango yo ozalaki na ba 5 biso toyeba deyake lipati ya maladi azwa maladi ntongo na théâtre donc on est là sikoyo il sortait tikali patia fani tranquille ça ne fait polémique te ane sera polémique te alingane ba problème te tika zani mutakimia tikali patia za mutakimia donc comment faire chanter pour ya peso mbongo omoni o nyoso ya pona lipati o sex tap nyoso to ebima tongo non to ana koni lipati samba déjà donc on est là pour dire exception lipati on est là ko tinyo na maladi to yebi ka pa maladi maladi wana ngolo ba wana atoyebi kazala ne nango
azwa papa muta théâtre Moi, tikali moi, pati te lokana mbongo akushimati boni boye tikali pati aza muta polémique te tikali Nyokomi olobi lipati abela maladi ya mikuwa. Lipati, bon, ngai lipati toyebani depuis. ezosala même mpasi koyoka babiloko ya boye epuis naza Oyebani na poto to na Congo. non ngai na lipati depuis kin nete azalaki na ndako na lopori wana nazalaki kokende lipati aza na tuber ya mikuwa etungisaki makasi ya makasi donc komona zoba lokwa manike azoleka na tv na bareseau sociaux akoka mpe nayebi place azoba maladi wana c'est vraiment esalanga mpasi mingi na motema ezosala mpasi mingi likambo soki okweli yo te okoyeba importance nango te mwana mwasi nasufraka makasi ere moko ntango ye bazoba lokwa bamanike baza komata baloba babilo oboye fo komitiaka na place ya moto lipati apona vie oyo te apona mpasi oyo te apona mpe maladi oyo te ekomeli na moto aza na mikumba nde nakufa na ye memaka na vie na ye likambo wana etungisaka lipati depuis lipati Banda bozayeba na mike. Banda bozayeba na bazalaki mike. jeune ben oui banda tozalaki bajeune na ndenge ye koya mpe bapoto bandi konyokola akota bopito surtout ape na poto akota bopito anyokoma mingi mpona na tuber wana ya mikuwa Eza yango sida te. Sida balobaka o sida. sida wana oyo manika eza koprograme esongelaka ye mo mpe manika donc Te na Congo toyoka ngo kande eza na babalabala kwa. Sida na babalabala. mais non mutu nyonso tu même babiso mpe tosala bamokulu mpe mutu nyonso aza na passé na ye mais lipati aza na sida te eza tuber ya mikuwa donc bapériode moko nayebaka ezalaki vers ba 2002 2003 akota hôpital awumbela mikolo ebele ezalaki tuber ya mikuwa na moto edérangeaka ye donc il faut na mwana non abota te Encore balitumama bali bakota tina kati. aza na libala. pour l'instant Bakota basa badécouverte badécouvrir le secret d'état. Bale me avi na ba wela na camarade na ye. Eza À suivre. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa kokanino ya wanzambe oni masomo ya ekulusu mponanga okufose kwako yozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yobikisanga okitana se pozwa esika nanga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
nzambe soki na yo te ikole bandelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe moko te lokola yo nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela payo tongo pe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela payo ntongo pe popa nzambe na nguya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela payo ntongo pe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen ozinga bina bangelo